Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste bot beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Mbote bandeko balandi assist nepsio internet ya Tindika télévision. Merci pour la fidélité. Bon continuera toujours collection na 4 site nepsio internet ya Tindika télévision. Bon continuer ko la scotcher pe brancher na 4 site nepsio internet. Bon ko sala jamais desi. Le lot sali descend sur terrain to mesana toujours ko kita. To zalia précisément na makala et sika oyo toyo ko ta la procès o ezali ko s'est passé à monsieur Vital Kamerhe et to zalia pour le moment malgré ba tracasserie ezali ko salama donc boko zwa moko ya bandeko la bino bo message ko yambaka ta site internet ya ko pesa mais la bino a expliquer nous qu'est-ce qui se passe vraiment réellement awa na makala donc na pesi ba mbote na ba boss na nga papi kele na rifin ki sombe donc na pesi susu mbote na ndeko na nga na concert na ngai je faire bonjour. Bonjour na bato balanda biso à travers Tindika ngaba bino de ko je ferme côté bonjour na mes sérifins qui sont bonjour na papi Kelly bonjour na madame Mirador Ngambu ainsi que équipe technique mobimba ya chaîne biso Tindika to bani na chaque lolo na prise de vie et puis na Mike na regie final bonjour na bato nyos balanda biso à travers émission oyoza spécial procès mon mboka Vital Kamerhe toza bongo na prison centrale ya Makala donc toza à cheval toza bumbu selembao donc le loto to la tsabino en exclusivité makamunyo so ezole kabongo awa na kati il y a deux communes oyo précisément na procès ya mona mboka Vital Kamerhe oyo biso so yebeke non azala kibongo mokangami jusque là zo bénéficier de la présomption d'innocence parce que basambi sena noté le londe bazo sambi sa mona mboka Vital Kamerhe on depuis makamunyo so o na biso na bino boyebi kezaki par rapport il y a détournement ya fonds o ezaki alloué pona misala ya 100 jours ndeto kitibongo awa na kati ya prison centrale ya Makala à la Katafit province à Kinshasa. Voilà, merci beaucoup. Moi mboka ndeko Jeffer to suli komona to ko expliquer qu'est-ce qui se passe en fait parce que tozali a précisément mais tozomona ba troupement ba soldats ba sala ba dégâts donc pour nous nous so ndeni. En tout cas ce qui se passe en ce moment est vraiment très déplorable. Nous déplorons ce qui se passe actuellement. Bozomona na simana biso engouement à la police et puis na ba civil. Si nous sommes là, c'est pour faire le travail. Mais le réseau comme ça, les policiers qui sont censés ordre, bien avant agent de l'ordre. Qui sont censés canaliser qui côté la procès parce que procès tant déjà diffusé, on sait déjà procès déjà public. Donc bandeko ya INC, ba militaire INC, non seulement INC. Et ça na bandeko ya IDPS, ba tunyo so za pour éclaircissement na makambu oyo, bana bumbu bana selemba ou bazana minutes oyo motivé par rapport à likambu oyo. Mais le ko biso passe bozomona to sala musana ko banga bandeko ya la pulusu bazali kotia penza trouble awa na kati tozo ba bandeko na biso selemba baza bana bumbu baza pour ça batani maramu oyo ndenge zo leka parce que ça fera aussi partie ya ba histoire ozomona et rotika moko no voilà na telle année soit na régime bo mutu botozo ki procès moko bo eleka ki boy mais tozomona to leko tozo ka moi bandeko ya la police ba komi ko semer terreur moko na façon moko impossible batiki ko surveiller batu ba komi ko panza ko buka ba kiti ba messe batu ba vandi nzinga ya commune la prison ba bo santé que non prison ezali mais commune ya bumbu commune ya selembao eza commune oyo bato bavandaka eza zone moko te ezaka nyonso eza prison non eza pe na peuple oyo bavivaka na commune le long ya commune wana ya selembao ainsi que ya bumbu mais loko tokomi ko déplorer façon bakomi kosala musala en tout cas ezopesa pasi mingi voilà. Merci mon mboka donc on est là to ekotala kaka toza toujours lisu likola lisu malgré musala bazo pekisa biso donc okoro pesa mela balandi Tindika mai oyo zali koleka to kokolo ba mo mususu pona par rapport ya tout ce qui se passe ici. En tout cas, le long de verdict ya mona mboka Vital Kamerhe il faut salema. C'est aujourd'hui qui va déterminer aza coupable ou non coupable. Mais to senga na la police boy. Non c'est makapona makambo ndeko Vital Kamerhe. Batika ko politiser makambo. Justice azaka apolitique, justice azaka indépendante. Ozomona justice asali musana a interpellé mon mboka Vital Kamerhe lelo oyo ba kosambisa. Alors justice ana pona ko sécuriser procès ndenge ekoleka ebandeli au moins cette tension boy. Batu ba komi ko kima ba donc en tout cas ezo pesa impression mo ya bente. Na biloko abo tango komona na biso ba presse pe besoin. En tout cas intimidation zali ba otiko botu mona ndeko moko ba otiko panzaye caméra kuna tout ça eloko ezo pesa pasi ba policiers so bazali ko respecter penza presse. Ozo mona ba souffrir na problème moko ya professionnalisme et ba souffrir na complexe d'infériorité. Ba monde bande comme
mindele bazawana bazo protéger plus bande ko mindele bande ko RFI bande ko ya TV5 mais biso moko bana mboka biso nyo tutangi ba classe poto bimalo ba journaliste mais comment est-ce que bango ba ko traiter bande ko RFI pour bazana position pembe par rapport na biso batu moyindo pourquoi en tout cas ezelo ko otozo déplorer makasi surtout to interpeller mingi papa na biso Silvano Kasongo nga interpeller plus et puis ministre na biso ya intérieur. Papa, il faut que ça ba policier na bino notion de civilité et puis notion de morale. Bazala ba immoral makasi kwa mama. Telle façon ko ba komi ko beta na ba mama so leka bazo ko sanke selemba una bumbu ba habitant ngo bazalaka. On se mona toko tambusa miko kande bana bumbu ba ko déclarer ba seulement de ba déclarer. Ba vanda ka déjà na ba commune wana mibali. Mais tant ba komi mutale ka ko contrôler ko kanga ko sala bo seke ba tonso ba vanda na bumbu seulement ba bima kasi ba tika ka makampo na vital kamé en tout cas ezali ka mozo pesa passe. Papa na biso Silvano Kasongo. Il faut penser s'imprégner na comportement ba élément. En tout cas, ba sala musana bango penda lolenge esengenité. Ba komi kobuka biloko batu ko beta batu ko toebiti est-ce ba ki procès à Vital Kamerhe. Pona selemba pe ba ko silika pe ba. Yango omoni makamba bolé mais makaba révolte. Pourtant bana selemba bana bumba mo keno okoma bino boye makamba mususu mais bokomi ko attaquer batu mususu. Au moins keno yango écrire baba mususu oka obu soulèvement sale poni pour le kamba Vital Kamerhe. Bazo banga nini? Batika peuple aya à vivre en live makamba ozoleka. Babi que Vital Kamerhe za moyibi oui mais batika population ba ya so ba pour me que no Vital Kamerhe za moyibi batika population ba wolola e ba zomela e mais ce que tamba ko benga la population ko beta ko buka biloko na bango bazo banga nini e alors biso to lingete dossier ya Vital Kamerhe et les cas indépendamment selon justice batika ko kotsanga ko faire mo des politique des talent intention de Jerusalem. Ozomona bakomi ko kanga batu ko buku so bakanga elongo makamba bakashine e ko makamba raison belé alors on a simo mo que no bakoya ko latisa bande ko INCBR or bande ko INC tam susta makamba oyo bazana bango innocent c'est pas que bande ko nyonso o baye awana min oyo bazana bande ko INC ezana batu nyonso baye comprendre tout tendance confondu pourquoi balingi ba éclaircissement par rapport ya dossier oyo ya makambo ya sanche parce que ça dossier oyo et pesa ki batu belé passe mingi ozomona bas to yeba ki biso nyonso ba so de mutanso ke salema ki ngaiza pona ko désengorger via Kinshasa bambouté mambo belé ezoleka or bango ba policier bazo respecter na nuté otala belé bazana ba kashinete bazana ba kashinete ko menacer batu ko simba na nzoto siko protection ni bango bazana ona nu par rapport ya oyo bango bazo interpréter batu bazo reprocher batu en tout cas ezo pe ça passe mingi yango bomoni to kiti a sur terrain parce que biso to lingala ni balaka buka mona buka kwikila to informer batu en temps réel parce que tindika za chaîne oyo même chef de l'état landa kango to yebi que à travers élément auto sali oyo ba kondi ba ko tirer les sons na kate bon surtout to ko beta cette na ministre na biso intérieur na papa biso Silvano Kasongo ba élément ya la police ba se comporter comme bien makasi sur terrain biso to ba journaliste d'investigation to kitara sur terrain tout le monde a commenté est-ce que ba policier va se comporter ka place nyo so policier yaka a créer ka mo loko mo ko sala ka mo loko mo pona kaka ko créer tension mo robe mabe ozomona batu ba ye awa pona kolanda procès de Vital Kamerhe ndenge e kosalema comment na été bango mo bande ko sala ba jeune ba marche na moyo yemba imba banzembo diku e ba monika bat baza ba mani ko grimacer bat ba panza di ba koi misusu adini na libulu tala neti boy jour ya procès to moni bande ko na biso ya la police bakomi kokima kimambangu na nini ko yemba voilà bomona comment est-ce que ba police ba olanda biso quoi toza musala toza accrédité mais ba police ba olanda biso toza accrédité toza musala mais ba olanda biso ba menacer ba en tout cas c'est ça passe maintenant et là possiblement c'est public donc bazo landa mais comment est-ce que ba police ba komi menacer ba au moins donc boy nani mtaparti ni mta INC ni mta PPRD alors si état de droit la facture va venir non bonjour ni to moni hotelemi boye biloko éparpillé boye ni ah papa na juste un ticket biloko nga travailler na DJ na mafuta jusqu'au hôpital na ngina c'est non rappel mo ekoti mbango na be oh ba police so pia ya ka oh ba benga kanya mo so ka Louis ba ki awa parce que maman na scandale ba pandi biso ba meseta yo mo ba parceler za buka na ba ki za buka na awa débité so to ko ma prendre na mbuko état de droit to état de mboa et normalité ba pandi biso bilo tout on attaque rappeler moko ya parti moko to ça ni muta parti ni muta parti avec quelconque na de brien nga kutu awa sommaire kuta l'état veut pandi biso bilo bi et normalité nani ni ne Vital Kamerhe c'est quoi vraiment la propriété
filmer ba audience nyonso tout. Allez. To bimi di banda wana nde major wana apesi ordre na ye. Bo bengana bat nyonso bazalia. Loka ba position so bazana bango mal instruit. Nde ba bando tindi kabiso batindi ngai na koi na terrasse wana na caméra na ngana maboko. Nde na zu choc na loko na ye. Policier mutatindi nga anteni. Ba image ezali ti major wana so colonel apesa ordre bengane nga bato ba image ezali. Lo yebe longa major. Yebe longa major wana alati so boke kuna alati tenue ya noir atie gilet mo ya chocolat likolo na botte ya chocolat. Azaza na suki ya pembe. Comme nani? Carl Lewis. Major so colonel Carl Lewis wa yende mutu apesa ordre ba bengana bato nde ba policier oya apesa ordre wana nde batindiki ngai na koi na terrasse déjà na longwaki déjà na prison na komaki en face wa eza arrêt c'est quand tu la ba transport bien c'est biso ba yebi arrêt za la wana pour de zua transport to comprendre bien quand ba lobi na bino bobima yo bimaki OK na ngambu do balandi bino tina ngambu balandi biso tina ngambu bandi biso tina ngambu tina arrêt c'est quand ko la transport balandi biso place na événement salami batindiki ngai na koi na terrasse nde nazu choc na lokolo nga kanti ya za choc na hôpital ba singa ke na bukani lokolo donc ba tianga plâtre donc plâtre so ba tianga 7 mois na za ndako na ebite na boko la bana nga ndenge nini na ko vivre ndenge ni musana biso ya presse eza musala ko telema ya ko filmer lokolo o etelema o etambola yango nde bukani ngai siko aba lobi ke yo bukani isengi ba tia au plâtre okomaki après déjà 2 heures du temps passé non ba symbioté balobi boni pe est-ce que mbongo ya li po simba yo po ndenge po abo ezali kalikambo passe déjà ba pesenga déjà premier soin batongaka na zuya batonga pona calmer moi douleur en attendant tsanga plâtre oyo mais oyo amoni ke aza possibilité ko sunga eza pe mabete isiko est-ce que plâtre ngo bakutia basengi déjà mbongo ba pesa déjà montant mbongo non ba pesenga montant ya mbongo te na ba pesenga montant mbongo te ke so de sengi combien so ndenge na ba pesenga montant mbongo te mais ba lobi ke bakutia yo avant que pesa mbongo ba lobi na ngai il faut ba pesa mbongo po ba tsanga plâtre mais non ba senga ngai montant te bandeko bazolandela nga bango nde bayebi soki ba sengi combien to ndenge ni donc c'est un peu ça mais siko tant batindika ki oti ko na hôpital banani ba memaki hôpital bato ba ngai ezaki ba collègue na ba journaliste kaka ba journaliste kaka ba mengai na ba avocat mususu ba oto yeba to filma ba audience na bango na mawana nde ba memi ngai nazali na papa mo ya sécurité wana ya Croix Rouge nde amemi ngai ti aya otika ngai ti papa wana aza à six place na hôpital azaki pe wana amona ki événement ti tango ndenge ezoleka so tango ba memi wana ye major wana alobi pe lokote major alobi lokote car le wis wana tango amoni ke na kuyi journaliste kuyi bongo presse nyonso gangi yo mto tindiki major ambendi na ye malembe akamufe na ye akimi na ye akimi tona ba image na ye tango apesa ordre ke bengani nanga bato wana bazawa ndo ba image na ye ezali alors bato bakolanda esengi pe na ba identifier malamu pesa kombo nyonso mobimba et puis na kombo ya chaîne obandela kombo na ngai suwe mbongo lokwa alors mbongo kombo na ngai suwe mbongo nasalaka na justice ya télévision naza journaliste et reporter na filmaka ça va voir la montagne donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Voilà, bitu beza radio te ba teme pe bazali ndeko ko expliquer biso ozalaki sur place ndenge ma esalamaki ezalaki penza boni esalenga ipasi ngana avocat mais to tellement juste un arrêt comme même biso avocat baboyi to kotate ba avocat ba kotate kaka RTNC alors que ça audience publique o esengeli moto nyonso a participer ndenge mobeko likunzi et pesi droit na moto nyonso ko participer na l'audience publique mais ça li pasi mingi tango bato ko bengana biso ba avocat to kotite to komi na re na ngambo to telema kina ndeko ngaku to mona mimiye et ça ngai pasi ko mona ndeko na ngai mobile journaliste akoi na terrasse ngana simbe ngamu to na bimise na terrasse soko to tali ba image ngana moto na mimiye to simbe titre na hôpital awa ba policier comportement moko très criminel o boko ko croire que un policier akoko se comporter bon te to comme na un certain major ce qui Carl Lewis à l'attaque avec na tenue noire a tiré combinaison moko ya chocolat aza suki apembe apesi ordre alobi bolongola bango wana mais il faut voir de quelle manière ba policier va se permettre ya ko bengana batunare
baboskile ye ake kokuwa na terrasse tanga kwa na terrasse bina bukani na ngana ye na simbi ye tozaki mibale tobimisi ye na terrasse tovandisi ye na se tosali au moins 35 minutes tovandi wana même bapolisier kutu baboyi tosimba ye po toane na hôpital bosimbisa biso kasi ndeko oyo akwei baboyi tosimba ye te boye na boye bino bozolinga bomonte ku contre police boye na boye tokoidentifie bino mais bandeko motema malamu bazalaki tosimbi ndeko toye na eti na hôpital nga kutu nde motu nasombele fiche fiche kuna ngamu nasombi nafuti mbongo kuna nasombele fiche yango mwe baenregistre ye ti baye bapesi premier soin ti sikoyo assistance moko na part ya polisi eza te bamoni événement bango nyonso donc prison ndenge baza bapolisier nyonso baza na même bapemo baza wana bayebi événement oyo mais tomoni assistance na bango te yango nalingi nabakisaki no général Kasongo aza commissaire divisionnaire ya province ya Kinshasa il faut instruire bapolisier na ye aza na bapolisier mal éduqué na koki koloba si je peux koloba bongo parce que comportement wana police aza moto ako se comporter bongo te. Merci beaucoup. Ndeko pona kosukisa moi liloba moke pona bakonza moko bakoloba s'il te plaît général Kasongo oyo azali penza mokonza. Liloba ya suka ya koloba ezaka kake ba policier bayebaka ke presque eza 4e pouvoir. Presque eza 4e pouvoir. Toyaka pona musala nde bango bayaki pona musala nde biso toyaka pona musala po sito tiketi bango musala kopanza information ya kopesa information bakokango te bango musala na bango ya kopesa ordre ya kosécuriser population na biloko na ye biso musala na biso ya kozwa image ya kopanza information po mokili mombeye baba o baza na ndako bakoye bango ndenge ni so biso toza te soko osali ngai boye oza déjà kobebisa vie nanga 7 mois na ndako na ba confinement auto wuti so 2 mois na sa so 7 mois na ndako yebisanga bana nga baoliani na vivre ndenge ni général Kasongo aye ba ko instruire ba policier na ye ba ko instruire ba policier balonga ba policier pamba wana ba oyo bazana bango mal éduqué ba oyo ba yokaka te o ayokaka te yaza général l'état ayebi pour policier oyo ayokaka te o so ba yisi zwa mutu wana pesi longola yebisa la takashini yaki abeti masasi zo mutu yebisa sala bu yaki asali makamne na ndenge na ye général Kasongo niti ba benga so baba ujana wana bana na miki wana bazwa mwana mwa ba teka dende na kwa azani kuune bazwa PPC te est-ce que izala mama nana passe na ko lo bati nana passe numéro de téléphone on est 081 35 28 986 081 35 28 986 comme on a soué mbongo na vai na matete ndeko akwei ngana za secouriste directement na weli koya intervention wana la police alingi kaka teke ngana ko kotanga no même na zana civil ngana za commandant de la Croix Rouge musala nanga nde yangwana yo policier oza mutesengeli okengela nde batu mais lelo bandi kosala lisusu neti mutu oyo azali ke boye kokengela moto yango na biloko na ye obandi kosala neti basoda oyo etumba alors à partir wana bandi kosala ye ba mouvement nyonso na kosala ba mouvement tout après l'air to muziboye to memie na kati hôpital balobi ke aza déjà na kobuka alors batindi biso tokende na côté enveni landu kuna na prince donc baye babe ndenge nini mukuu ebukani hôpital oyo tozali awa na mafuta donc au début kaka na main gauche place hôpital tozali nde yango wana la na bumbu alors yango wana musala na biso esengeli emata lisusu bino bakonzi bakokobusa na biso te bozala na biso pe po tozosala misala na kokokende okutana nango ka na kosunga mais bozo comprendre biso te ngai kombo na nga mabanzela makasi naza na veni yonso 194 alors merci bakonzi nyonso napesi kaka be bino moko
Maître Tomoni Ozaki, tant événement, Stalema qui comment est-ce que la police congolaise va se comporter vis-à-vis de la population congolaise, surtout quinoise, pour ne poser à mon amboka Vital Kamere. Donc, est-ce que la police va comprendre le mot d'ordre de PC Malé, ma béto, ordonné PC et PC ma bépa, pour les lots, ça la population de Baosa, donc, au départ, il y a Bomi, ils ont déjà ordre de PC qui, selon Bango, Babi ministre de la Justice. Abi, autorisation, il y a président et tribunal, il y a grande instance, il y a Kinshasa Gombe, ne suffit pas. Et cinq autorisation, il y a ministère, il y a justice. Donc, il y a un ministre à autoriser. Il y a un tomoni Mobeko Likunzi, oyo et consacre même Bamibeko Misusu, oyo epesi caractère public na audience. Oyo esengel que Moutonyo a participé pour ça public, mais ba violer yango. Wana eza état de droit. Baza ba yini ya état de droit oyo mokonzi ya mboka azoko luka a initié a gagné pari ya état de droit na mboka oyo ceux qui bazoko continuer ko violer mibeko ya mboka bazoko détruire projet oza chef de l'état ya ko obtenir état de droit na kati ya mboka na biso et ça li biso pasi baboyi même biso ba avocat tokota baboyi batu nyonso bakota balobi ke non esika eza mokie boye na boye mais soki esika eza mokie eza procès directeur ya cabinet ya chef de l'état za mutu monene eza audience foraine soki bamoni ke na prison place ezalaki mokie ata na stade balingaki kende kotenir audience wana eza foraine esika oyo esengelaki moto nyonso aya ayoka po eza likambo ya mbongo ya mboka oyo baaffectaki yango na travaux ya 100 jours ya chef de l'état eza likambo na ngai na yo congolais parce que biso nde bacontribuable tant que sommes jus moko sucre moko ba prélevaka TVA o ba versaka na caisse ya l'état tant ba détourner mbongo ya l'état ndenge bazo ko lobela po ba tana présumé et link ko lobaka biso ba congolais toza concerné na likambo wana il faut ba tika biso to yoka to landeza nini eza mbongo na biso toza na information wana mais ça li pasi comment na attitude oyo police na biso a affiché envers population ya kokende ko bousculer ko tindika batu na kati ya ba caniveau ko panza ba bloka batu na balabala et ça li soni makasi yango tozo ko senga ba comportement boy na police na biso et se respectaka te parce que à tout moment oyo police azo kende événement moko ba incident malheureux ezanga kate ba kiko kanga mwana nsemi ba piller ba ye audience sawa ba tindike batu ba bukani finalement et ça ba konzinde ba soko pesa mitindo na bango mabe. Se comporter na procès à mon avocat Vital Kamere. Par là, est-ce que analyse nous salut aux maîtres avocats en Mutambeko, tout le qui dossier Vital Kamere, ou comment faire monstre politisé tout ngai na lobby boye. Politique et koki ko primer likolo ya justice te. Justice est indépendante. Tolingi était tout le monde à Bossolo parce que au moins arrestation il y a directeur du cabinet chef de l'État et ça point de départ il y a état de droit. Ngai na soko bengango eza forme donc ceux qui va biaiser forme font il y a état de droit pe kozala mabe et ba congolais bazo kozela avec impatience décision oyo parce que ceux qui les boy directeur cabinet chef de l'état va condamner na ndimite que ministre moka koyiba na ndimite que directeur général de établissement public moka koyiba donc motonyo so kozala na regard na justice abi tala oyo azala qui proche à chef de l'état tala oyo aza allié majeur ya cash o asa proche chef de l'état bakangie asoko piriger peine na bongo ngai ministre bongo ngai mandataire public bongo moto na za commune na service public moto nyosa kozana bobange bokasi kati na likambo wana mais soki dossier oyo bamemi yango na ndenge ya politique babebisi yango et que résultat moko eza malamu te congolais nyonso akolongola elika na chef de l'état akoloba état de droit eza lisusu te le état de droit chef de l'état a coloqué makambo mususu alobela mais état de droit ekozala te parce que eza pamba te oyo ministère public a tindi dossier na tribunal a trouvé que non ba signe ya culpabilité l'instruction ya dossier na niveau parquet ezalaki na chef ya directeur cabinet chef de l'état yango atinde devant bazuzi oyo baza ko décider pona likambo na ye. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, aussi sana ndeko azali bongo victime, azali bongo ndeko na biso confrère biso journaliste ya justice à télévision en tout cas et puis c'est pas si normalement comportement il y a la police congolaise en tout cas bazo se comportement on ne sait pas et ça problème recrutement tout le monde d'ordre nous pesa mama beto exécution il y a mot d'ordre nous pesa mabe en tout cas et bon tout ça bongo en direct hôpital non loin ya commune plutôt il y a prison centrale de Makala la police congolaise ba menacer ndeko obozomona ordre ou c'est pas il y a je ne sais pas major sur Carl Lewis il ne me taper si ordre l'hôtel Ndeko 7 mois n'andaku
suite ya fracture oyazi nanzela ya musala ye. En tout cas nous les journalistes nous courons de graves risques à wana Congo par rapport à musala biso o bilo mutala boza papa ya bana lelo oyo 7 mois tomoni bandeko ya mindele tant makambo sa biso toyaki pembeni wana tomoni bandeko ba journaliste ba mindele ya RFI ya France 24 ba tiki bango ba osa musala kimia mais ba policiers so ba souffrir na problème ya complexe bazo menacer ba journalistes congolais mais bazo tika ba journalistes ya pays étrangers tous pesa passe mingi et pendant tout cette émission na biso tozoma malo muke ya mona mboka confront na biso journaliste abokani bongo a osala 7 mois na ndako en tout cas azui congé moko forcé na période de confinement autorité libota ndako ya bato ba kosuka ndenge nini ndeko mama loba ya suka poto stoka bwana nayo bon liloba nga suka ezaka bake ba policier fo ba yeba bake presse eza 4e pouvoir eloko wana fo bazala nango ntango bakenda nango baformation na bango esika bakenda koapprendre bango bayebake presse eza 4e pouvoir soki bayebake presse eza 4e pouvoir mais barespectaka biso lokwa bayebi na bango teke presse eza 4e pouvoir yango basalaka oyo nyonso bango balingi basala depo bayebake presse eza 4e pouvoir nasengi général Kasongo général Sylvain Kasongo ayeba ko instruire bapolicier na ye vous pouvez éduquer bango en fait ayeba ko éduquer ba policier na ye pour ceux qui azo instruire bango bien ba en éducation na ye ba na exemple na ye so ba na exemple na ye ba ozala bien makambo bo za souté ko pesa contact na 081 35 28 986. Voilà, merci Zaki Bongo de Colombo de faire la chaîne à Bilo Tindeka Télévision. Donc merci pour la confiance au presse Rabi Sobo monter c'est comment les loin de où il y a perdre le colonel Nzela Kaya Musala. Grand merci l'équipe technique pour ma chaîne à Bilo Tindeka. Grand merci na chaque on a pris de vie. Grand merci na Mike voilà et tu continues puis tout le monde est bon on a numéro Koya. Ciao.